GDD na GDG. Bon, on a GDD na GDG. Toko bibi kapinga wetu. Baba mulengela baba mikole ujumwimpa. Voilà. Ujumwimpa le monde là kitoko. Tokela elumbe. GDG. GDG. Tokoye bango na misala na bango. Tokoye bango na misala na bango. Misala bango là bien. Bibi toye bango mikolo pete sonelo mususu. Na nga simple na forcé te. Elobi na papi masuta na Belgique na peso mbote. En plus si toye na sonelo mususu na bi na peso tante. To peso tante. Ngas ko la salora moi interprète. To peso tante. Na peso tante. Somo ngam tamandelo makambuka ya kili kese. Sala na we défendre. Na peso tante. Occupe-toi de tes affaires, moi aussi j'occupe de mes miens. Ma mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous, fidèles de Am TV, ma mission TV toujours en avant avec moi, votre servante, la bellissime de la presse congolaise Bibi Kapinga, votre amie, votre chérie, votre petite sœur, votre maman et votre grande sœur, si je peux bien le dire. Les lots a gardé bande nayo, nenge Bibi Kapinga zo gardé bande naye na ratia MMTV, Homo Fortis Elika ne peut pas me dire le contraire, Joe Tumba non plus et yeba benga honorable Lobeson Pota Boni. Ouais, kitoko Bibi Kapinga. Honorable Sotobito est au monde na yo lisusu lelo pour Nathalie et ça passe et vous méditez. Mamorobu album. Ezanini. Tiens, vraiment biso tozali na studio bana kala tozali na studio to beni titre wana to soldango pour ba comprendre que non tout ça déjà en exercice quoi. D'abord premièrement donc mes excuses na pesi no ba na na biso na monde. Na pesi bango ba mbote biska bazali partout dans le monde entier. To na Bibi Kapinga donc bon soto boya ba tutia parce que presque c'est ça 4e pouvoir na mboka. Donc nenga yebwe mituneza yebi neza ya biso quoi donc to na studio déjà marambe lumbe déjà depuis et l'umbe j'ai déjà pendant nous sommes le 7e mois 7 mois on est coquille déjà dans le lumbe il fallait tout bien dans notre titre mort la que non nous sommes en exercice donc nous sommes en train de travailler donc la porte est grandement ouverte bon il s'allait peu bien la visibilité à mon qui non azo ça moi comme il accepte que non à n'inganité à qui pas été au salam parce que tant on vend nakaka ba comprendre position ba monaka abete la style kizengi tam sous soleil mbonga batalinga kende côté mon voilà c'est ça donc nous sommes dans ba compte à rendre nous sommes dans 4. Quand tu me parles de Bino Bobo et Rabatouté, tu m'as inspiré de te poser une question en passant. Et Wanozo Lobango, pour la Tozana, Nayo Buenos, on a facilité l'obès. Et on a signé un contrat États-Unis, France, ce qui va puis. On aura le même honorable. Contrat au signé, on a signé un contrat. On a signé un contrat. Pourtant, on a signé un contrat. Personnel. Bibi Kapinga, sorry. Na beta publicité il y a moustiquaire imprégné. Na signé un contrat na zo mbongo nga moko. Na zo caché nga mo. Le droit de la forêt c'est libéral alors. Mais nga à niveau na komela ngobongo ba resserrer nga ndeni. Alors quand nous avons boti mona mona koli. Oyo ka soni so bo kabula ne ka chambre mo tonda ko moko. So za la roba ki non. Zo annexe wana zala na so bo dans le pont so ça que non. Na préféré ko va dans le pont wana réflexionner ngo vanda no kuna. Ozo po dia na niveau na komela na wenge. Banga elanga su ba janata ba jana esa ndo ta ezaki nango valable tant contrat yaki na kende na munya bi nanga non si on te donne de l'argent vas-y zo mbongo salango c'était ça na nenga respecter que ba surtout ki maman na TV ba moni ba molo beso makama musike pour non tant qu'on payer ve Pascal pour ba témoin et j'ai demandé à Pascal pour la avant la salle kamboyo il faut na reçoit le roi de la forêt na kende na solo linaye. Donc il m'a accordé donc à Bilo Besso, vas-y va faire ça. C'était ça. Il y a bonne éducation. Tu essaies quand même de demander la permission. Oui, on a vivre dans la structure normale. On a sali 10 ans dans la suspension té, dans une fois lettre blanc Mbappé ça orchestre mobimba. Tant tu as Guinée. Tant tu as Guinée tu déclares mbongo kuna. Tant tu as Mbappé ça blanc dans orchestre mobimba. Dans sali 10 ans dans lettre blanc té dans suspension té. Tinde na longo ebo. 10 ans dans suspension té. Nous avons lettre moi à Blamti. Dans notre tamboula, nous avons règlement d'ordre intérieur et orchestre.
Voilà, sister. Et oui, libiso garder bande na yo. Na garder bande nous ngoro ni message ça non ni. Tu garder bande ngo ba que non, occupe-toi de tes affaires, ne t'occupe pas des autres. Donc soki oyo salamaram na yo, salamaram na yo. Donc so ebi ke kopeza yo, neti kopeza yo, il faut battre la ngo bandi na battre la ngo. Ko bi ma lo enge te ba opanza o ba opasola yo. O comprenez so to a na ko fa na talent. To a to na studio et pas ingénieur JP Chituka. To a za studio o kota na ka chomo na boulot ndenge salam. O comprendre. Donc il na ya bandi na ngai. Ils bandi na ngai na yo donc il faut na garder ban ata momi ngo tanga mafuta. Ato sumbara bitabe na mnicho bengi nga na ça OK non yaka na studio. Pona ko tika makambo na sala te na ko landa momi. Tant na momi na tika momi te pona ke ne ko landa momite parce que par rapport déjà mais na mobalit na baza mo site tant moi na terre na terme mo ya légalisation na bengo momi mais na ndenge ya français to ko benga mutu momiti momi za cadavre mbomé ozo point mais na ndenge ba légalisation to créer na kin to benga wana petite momi na ngati wana on comprendre wana momi na parler Vous avez un bongo. Donc, gardez bande, explication en ngwana. Elle a Peter du bande français noir. Alors, l'entreprise naye, na mikili. Donc, bande naye, il faut garder la bande wana. Bande naye, on soit signé contrat na immeuble Kingani. Alors, c'est là-bas, on tourne monsieur Kingani. Il faut respecter contrat bande naye. Soit respecter contrat tes abimi na bande. Carrément, so coûte un remorque et ultimata dit et pas solio. Mais honorable jusqu'à là, il y a une bande notée. Tu as une bande, tu as lumbe, na salle lumbe, GDG, tu as vu na Sokore, Kintantina, tout ça la fusion, ba Eli Solo, ba Bangos Bas, ba Olivier Bazan, en tant que sécurité, ba nini, toujours bunda. Toujours bunda, tu es que non, avec le temps, tu vends ça makambo kota parce que le début a été toujours difficile. Et là, il y a des gens qui souffrir. Alinga nenga ye lelo azwa ba ye bioté batumba ko légère ba ye bioté obete siga monté ozo comprendre oye ba inonté obeta pe siga monté oye na makamba bato ibinde ba selma monté yo ye bano sa ba calcul o abeta ikuna na Vodacom ba pesa bango autant o donc na ikuna na Colosi baza autant ya na sens te toi tu dois travailler kolia na sueur na ngate. Quand on est dans le combat, on est monté dans le marché, on comprend. À part il y a 3 minutes. Tant que tu as colonisé, tu as mis dans le loti. On comprend. On est dans le combat, donc bandi na nga ngwana. Donc nous sommes la personne réponse, nous sommes la réponse moi élargie na compte ya magamba band. Donc tuninga magamba garder bandi donc explication garder band. On a peine John na yo sur la non beta bandi, il faut garder. Vous avez que nous au sol nganae ou sur un petit mom pandi buchu ou ben na koto libéré on obimi de na bande aucun sens unique. So nous on a so depuis que dans le même contexte ils ont gardé maintenant par rapport à mère on a la mobile na ko dans 5 femmes na 7 femmes on a domaine na biso boka si ba compter la mobile mba cité ba compter la ndem moi si mibali na été so na kosi jamais roba o lo na la pas mobile na nga auto botane pichu lobi na kola na pas mobile na nga auto botane trésor et ça na sens te ngainde na kola le pas Jeanne na longo pas Jeanne na lali pas Magali na longo pas Magali na pas Chantal na kena lali pas Enga la première dame quand même Monique Batmusu le bac non il y a un petit manque à respect quand même le Bessoro tozonga sikona sujet lumbe ouais non qu'ils ils ont moi et l'eau accent circonflexe moi et akibani il y a gardé ban nyonso yangona na eso que non ba compter la mobali ba cité mais ba compter la ka moi si mibali so ba si ba balio ya mona pe ba tatu so ba balio abina yo naza ko bala siko yo mwambwe aga bali mwambwe eso nazo bala siko yo kalengai aga balika wana eloko loba te ba si ba bala déjà ko kivanda na ça c'est la dictature ya dictature te zali donc la polyandrie n'est pas permise, mais la polygamie, même si n'est pas permise totalement, mais partiellement. J'aime quand tu parles français, le gans. Mais ça, c'est l'honorable de tous les animateurs congolais. Question par rapport honorable. Tu t'appelles honorable, tu te s'autoprogrammes honorable parce que tu t'exprimes en français par rapport aux autres. L'expression n'est pas dire que vous êtes intelligent ou intelligente. Ils ont une éducation à l'accès batouké. Toza bantaba
mais tous a valeur mon côté yo bito ba finga ba mise ba analphabète non bito ba finga ba mise ba. Pourquoi tu as voulu te démarquer? Oui, non ka sonita non za na soza na makamso yebi no le kala TV boy ko buka na te fo la sa ngo batu lelo to mona ngo lelo to mona ngo tozo mona ngo mutala commerçant ba commissaire ministre mutala yo finga mutna TV ba commissaire ministre dans domaine ezali ko finga mais après ko finga tant musu patanga atanga makambo ya droit abani ayena ko finga tango yena ko finga fingi babina azo finga mingi yanga na yo tanga oui na tanga o licencié en droit que c'est ministère o comprend so lo nga na musicien na yebi moi ko koma na tanga kuna na kati na fin fond na mokoto na centre kuna na ingende na fin fond voilà sikoyo so na bike nazo koma na laxi batuke na yebi ko komeza ya tabu yango pesa na ba valeur ebele maman zoka muto azo finga ba bêtise télémisa ezona muto atanga bango ba voter mutu moko ba tuto ba tanga na komwa nzambe ba voter lobeso télémisa biso na télévision ba ke non oyo impoli finga rabato siko ye aya na ba bik na ba papier bo voter ba tutu na bana ya mike ba maternelle ba voter nga au moins est-ce que finga et na tina monter être cultivé c'est ça un homme. Donc comme il respecter dans la société yango mo ba valeur musuna nango et non seulement pour na boire ba cri nga mo na yebi isa ke non na mi pesa valeur nga moko na laksa batu ke non na uta mboka mais bato ba uta ba mboka ne ba simba ba faire bato ba uta ba mboka ba président tangela na ministre moko tangela na premier ministre na Congo abotama na exemple na Lemba quoi na Lemba a premier ministre na Congo tangela na président ni na botama na Kinshasa akol na Kinshasa comme président de la République. C'est ce qui fait votre force en fait. Ba uta batika ofinga ba village ba tout ba utamboka oka komote JP Chituka. Ata mama na biso utamboka. Chituka wana J7 Chituka. So na ndeli Chituka wana omona ke non a uta mboka ba kota ba kabia ka mwanga mais très intelligent. Ba tutu ba komoya awa ko ya sala babu babulo. Yoka lingala ingeli photo. Petit na lobaki na yo to ça mboka. Mais ministre yo sikoyo obotama na kin okola na kin okola na kin obotama na kin ezaka ke na okokate libérer ngai verbe kaka na okokate libérer ngai bana ko libérer yo ba liberaka yo kaka so mutabika ke lelo na bibika pingana na nga na ngote mutabandi ko boya o bibika pinga abosani ke o libéra ye o latisa ye o melisa ye. Donc batika ko fiamo to salinze momo to benga titre nango mbonda national. Extrait nango tozwa. Mbonda national to yembi na to yembi parti mo to yembi ni ata mobala boinga na tekaka na zando na salaka mombongo na zwaka pe mosolo mobala boinga na tekaka na zando na salaka mombongo na zwaka pe mosolo mobali pasong seli mwasi ata pe mwasa boinga na zali engagé na salaka na société na kobala mosusu tina te ezana tina lisano anzete totikela makako asakana nango masano anzete totikela nkema osana nango tina te ezana tina atana tekaka makate nana tina makate zanini biso benga makate mikate ndenge ya lingala na bino makate kotos atana tekaka makate nana tina ngai papi matalatala nazana ntina ouais asola bien biso ngata idéologie nga pété par rapport à échange culturel non na cadre ka ninga sola bien akosola pe bien nga pe na fiancé moi si so na pesuyo kuna kota muta sola bien bon on to sola après caméra on s'en va après caméra to sola okoya ko botola nga muto komi ko intoxiquer voilà et là on toboya la relation on peut ça mutu pesi mutu relation moi on s'en va si on a quatre na suko to suko yemba parti moto yembi on a kakela ke mafumbe ye mama lola kumbe papa wemba o nazonga ngala lubefu na sala tabilanga ya loso ba utande ba simba ba ferengo ya o tozongi susto tuni suko bato est-ce que baluba bazali na yembi suko baluba
Mwambui wani wenye, mwambui mwane tuji mwimpa. Mwambui loi tusanga na tuja tuno tusanka. Mwambui lelele, bana babu bakajini balume. Badi baba sela, badi meima bakajini balume kabena kabasela to. Zambi wanye, shibempia na munkulu ba lwakwe. Lwakwe lelelele, chanda nangalule. Chanda nangalule lekela. Chandanda otulali, chandanda ngalule, chandanda ngalule, chandanda ngalule, chandanda tuduze susu. Kardozo mama wetu we kena kuja chilunga, chilunga bula luba chula lwa ituja munyinye wambwa. Munyinye wambwa lwa utuja tumvwa sigila kubwela mikishi. Weni wewe chandanda ngalule, chandanda ngalule lekela. Chandanda ngalule fuka mongwa yembi chiluba message en fait pour na bato ba yoka te quand même ngala roba na ko interpréter na place na haute que non mwambui azaki toko mwambui yaka lwako tusangana tuja tunwa tusanka to lia to mela to sepela bongo mwambui Cardozo Mwamba kena udia chilunga bulalu bachula. Donc Cardozo Mwamba alia kama tembelete. Matembele zali mbetu ya ligorodo. Donc udia muninye wa mbwa. Muninye wa mbwa mwela muchikota on voit ce qu'il a. Ujaja on voit ce qu'il a. Chomba chakabwela. Vous comprenez? Tu vraiment que ROBOye manachilu bawana. Vous gardez toujours bande na yo. On est dans ma boulot, dans ma comportement, il y a mon boulot. Que je dois élargir mon répertoire. Je ne peux jamais rester constant. Je suis un Congolais. Balou baba sepelana bazali ba Congo ba sepelana. Mais si Tumba déjà sepelana o ya. Parti au José Tumba Mukanda na Belgique, allez là parti au fort. Venanga Gabi Doubile, allez là parti au fort. Aux hommes surtout aux na sima parti moko batonyo so ba utana mboka yekutabi na ngande ifo boka ngota Gilles Dikando Gilles Dikando utana mboka ankunda mboma. Aux hommes donc to sali donc to sali de notre mieux to ba se retrouver to benga mbonda national to dédier on a papi matalatala papa n'exaucé papa na ba destiné matalatala donc mobali ngania maman Irène Lonkale matalatala voilà juste à passant nakata il y a groupe nayo to constater qui présence nakata groupe na bino voilà to constater qui présence nayo il y a Poli et puis confrère nayo Prince mais tu constates absence naye pendant un moment au longo lié déjà et Prince allait naye na biso lumbel mete Prince avec qui frère na biso ana des passages ya boire biso clin d'œil à hota la biso to répéter abi que non bino bani makambo sika nga sina bandara ngo kala marge na kataki na yaki su wenge na zongi su kop na nga yanga moko mais bino lo bani sika bino zo tam ne bo répéter là te que to yaki na Prince to yaki et lumbel message GDD na GDG. Okay. Donc deux personnes et GDD qui veut dire Yona ya Poli. Voilà. Siko to sangisi ba Eli ba GDG kasi ya na jenga pe na G Eli pa na G na ye. Ba tutu ba na G na ba to na kacha GDG. Et pendant les contrats qui signent le contrat tozali wana ils pouvoir ils ils allaient à place na place ali ce contrat ali egoya bonanga na signer so na boka ya Poli obenga lobeso ya katala makambo ya ibwe to signer voilà c'est ça avant na signer na c'est là makambo ya kibwe tant cha signature na cha to ke to sali GDG c'est lumbe to qui déjà moi son sangisi balubo sangisi bato Équateur Jakao Nolanda biso na Angleterre et puis Thierry Bombolo na Canada bato baza vraiment moi ebele c'est mbote ngabe komolanga beaucoup la bombolo ce que bombolo moni Thierry Bombolo il faut tourner ce que comme moni ngola sani bombolo ngola sanyama nyama mo boy azakana tous les na posone nzoto azakana ba poili ya ba nyama nyoso bakana zamba sensible na munoko mboka ba vanda bombola vanda likolo na nzeta kita na 18h soit kita bandolela soit zolela awa yo mtoza kuna neti na côté à monument il faut yokae tanga zo kita azolela alela bongo tanga azolela akiolia tanga azaka maboko pembe azaka propre onye kutanya tamabelete bombolo ya so ya ngwana ponga tana utemba ndani na zo komona babenga nga bokula ka bombolo parce que bombolo da nyama moko mystique ka puissant basakana na eti bazwaka epete o lukepe era kitaka lia ko mona ete to pas ici ko lia ba 3h ba nozonga ando mata vanda likolo
nzete na mulili omona été donc na pese mo aussi mbote bisika zali voir eza kombo ya ngina makasi. OK. Oui, Thierry Bombolo yo qui explication kombo no temps musu yo kutobota manora na Canada mais kombo na ndenge landa yo l'obès honorable apesi yo définition kombo no na ndenge mboka j'espère que yoki nyamamoko très puissant donc yoki et ndé to comme na moi souka na ndolo ba tout à l'heure que bah voilà donc moi bah surprise vraiment mes amis parce que donc déjà que 6 titres na 4 albums oh il y a lumbe tous en 2 titres ya coréen il y a 2 rumba za 42 secondes il y a pas coréen c'est-à-dire police star mais la coréen qui t'entina il y a 42 secondes na trouble d'amour 42 secondes na trouble d'amour surtout na ngana mbonda national na ibodo na des génériques coréen vous en comprendre bon dans les 12-15 dans ce qui appelle Olivier Kaembe avec que face à la j'ai voulu bon total soit ça j'ai voulu to pousse la place to pousse place kaka to annexer soit ça j'ai voulu parce que il fera solana et lisco eli na nenga respect non o solana te fo solana ba cologer soit solo li quand nga pesi teke ko ya eli zo parti na on pesa nga parti na ngai pesa coréen parti na ye eza bongo na wenge basala ngo batu batebele ba wenge ba tshaba nzembo te ba pesi mbongo ye ba pesi mkolo kese yemba siko to bito sala ngo bongo te eli mbongo na soke ye to zesko Olivier Kaimbe ndene lo ba to sola kit to zela yo so solo li ya GDG to mususu pe ba royi po ya susu ko solo la to boya ko benga bat ba yo ko moloko bazolela bat ba yebi bien que to sa musala o linga ya yo linga ete so to sa musala biso bato nyonso basa pe na besoin ba coordonner. Est-ce que votre page Facebook quand on bengi nga boye so ba bengi yo oko ba pe na ko luka lobeso moi pourcentage na nga pe ezala ça l'émission pourcentage ni les années to ça une émission ah na 5 mbongo te na pe na 5 mbongo te yo c'est un monnaie nga peso bo moto nga mobimba na pe na peso bo moto eza échange ça l'échange ça les promotion na loka marchandise on a ba fan no ba réclamer on a voilà na boyité na biteke na boyité bibi kapinga on manqué ba tout cas boy no ko boy bino ko boy presque boy bo boy presque na début après c'est ça 4 eza 4e pouvoir na mboka na boyité to kiminesko na bike on est à business social neti oyelinga neti nteke na ba ate na oyelo Jaka Onda na elio Thierry Bombolo wana mutamboka na bino déjà na elio Jo Tumba na elio Freddy Tsenga na elio Christian Vemba mama Chantel Vemba Clarisse Mafuta te ko yeza problème te oh na ye lo beso bombo siko par na nga eza nini to kota na kati na intérêt na nga intérêt na soko neti na 500 aussi 50 titres 10%. Oui, mais tout est clair. Merci, toi au moins tu es honnête. Toi au moins tu es honnête. Alors j'espère que bato nyonso la tengi ba kombona ba yoki pour ba bisenga déjà par rapport hein ba ça besoin au yoka. Aujourd'hui 500. Na moi 5000 est au solo là. On a soit à niveau 5000 euros solo là quand même moi 500 et moi mon qui est au solo. Honorable te comme na suka. Ko tsango studio ne toza ah séance mo dans $300. Tant que moi je bino pe ba 7 séances oyebi kati no dia combien on travaille nga pe pona koma ah mbongo na ba pona mbongo na ne expliquer ma pourcentage biso ko to nga una bien oye na mbona biso 10% batu mususu baza bangando OK pe na ngote pese ba koti na ndako alali akangi téléphone et comme hors du périmètre cellulaire. Honorable, alors moi ma surprise et ça nini na kati bande moi poto yo qui déjà sont au liboso na éviter ce peut-être ça la surprise na ba téléspectateur ba découvrir en plein studio et je ne sais pas surprise en gravité to beta la musique ou ba police ba beta ba corps ba beta ba nakala to ye nango sko kala mo makambo ba négligent nde to ngito son ya nango te ke o putule ko matamaka le utikala te olongo la pe biloko na ba bande te non et ça c'est non nous on fait regarder ka bande na surtout ça musique te poto ba ko to beta poto longo la o te to na bi ba misa ba sa succès kuna kinto ala mke bala mke zana mikna mikitsana ngamo bala mke ke aux États-Unis il y a combien d'artistes et musiciens qui font des succès qui cartonnent aux États-Unis mais ah te aso mumi comme tando bimisa mutu ba komo sanga na siko ba komo sa baluka il faut to bois que l'ende mwelon to kitse mwelon pe na boum et zindisa e entre yo sko se préparer ndenge soit to luka la régime ya mbila ayamba régime mbila si on pense que ma casse na mabonde elite ba fini bino yo bondela yo muto agene yo muta agene ezali biloko ya bokoko agene za mabete
ngape na tindi ba tuteke boke no mela gene te nga mela on la ndenge na nga non ça leader opinion Erio lobby bon c'est-à-dire confirmer qu'il y a genende makam mais papa chéri ou talobi mikolo a genende boko kangeti lobby en place na alobi yango na ndule tanga na seba tuke non retour à l'authenticité to zongela bokoko bibika pinga ndenge za pour garder taille na oboye pour garder taille on a taille bien merci beaucoup il faut ce qu'on ba bio ba mi kungu ba mi sili ba moni wapi place ne ba te kara il faut lire pe mboa moi mboa ba te lumba lumba il faut lire yango ko garder au taille ozuti champa très intéressant no benga a gebi no benga gene ti champa Ozi moi ticha pour vani bena pourquoi papa lingala la mais est-ce que référence na place était camara et ba na raté na rolakisa yo bango bateka ngamo na pesa ba mot d'ordre boteka bosala boteka na prix boy so peza ku ya bien te na boma marché ngamoko parce que ngamo na pesi batu pifo que non melani ya gene teka gene ce qu'on a remarqué batu mi ba komo zo gene ya 25 litres ya gene a commis yango 75 litres donc bon bazo risquer na boma siko ne marché attends ngo za bona type na ona chéri na il faut mo so mele ba gene pire utana mangba na ngbatali kolo kuna kota ba dongo kota ba gemena obi papa ndeto va bota na bino moi trace moi ni botala obi basi bolinga mingi na kaza kani non velas otili papa moi gene mo evanya ngo linga na ngo eloko teke ona frigo na ninka ya moto bo evandi otema banzete na kati yokuno chache azo me ane malembe poto bo kende kuna oza teke o na monyo lelo boye de lo ni nango qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a donc nous c'est ça bon pikini ki ba bokundu banzoto Lito de Belga comme Hollande biso depuis Suisse et puis capitale aussi à la bientôt en Kinshasa mon yaya et to comme na souka no peut-être message de la fin voilà pour aujourd'hui et tozo lande la pena masolo ya elumbe lumbongo ekende moi boye elumbe lumbongo to kena elumbe GDG tokoye babango na misala na bango oyeba bango na misala na bango bien bibi toye bango mikolo pe to snelo mususu na nga simple na forcete elobi na papi masuta na Belgique na peso mbote en plus to na snelo mususu na bi na peso tante to peso tante ngas ko la salora moi interprète to peso tante na peso tante so moi mta bandelo makamura ya kili ke c'est sala na we défendre na peso tante occupe-toi de tes affaires moi aussi j'occupe de mes miens merci beaucoup honorable et un message peut-être na ba fan na obalingara yo pour tout à l'heure to sa bango surprise na kati ya studio ba yo ka 100 bon ne to za boye na on a vu na biso Valentin Vangus de la part ya corps un Kinchantina on a babashima vraiment la poto ya kala ba simbi nzoto ba simbi molimote nazomo na Orléans Bigogo l'enfant mystère ya sauce kiboussa ya papi matalata na peso mbote parce zali le miroir na bosa TV na Gabi Dubi le tumba galette toujours linga slogan na o mona bibika pinga ko tana katu ko tana kacha ozo corps un Kinchantina vai na table on a gaya au mona tozana mona JC Tituka tozana ingénieur Claude Mombere Eli Sola comme assistant nae au mona makamnenge salama na pesi Teddy elo comme nginda l'émission na peso mbote donc beaucoup la kaisoko faje so bon si liste ba luba pe na elo ko anose bada mingi te bada ka PDG ça jo tumba écoute na repesa numéro mamunyo c'est ça Cardozo Mwamba wankena tobwa ka pe Toboka pe Ngoy Kansa le président Ngoy Kansa Jibem Piana obligé Toboka président Binadama parce que ça pandi na bango na mama chala mona pe Yuda baza bango tout na comment to ça imonte bango tout baza na kadi pas za na kati mama chala mona pas ali tozongi suna sima nga pe faut glisser to glisser yo ya na promité tozongi suna sima toboka soulever na biso na o attraper na mon Serge Kasanda Wandeka siko to boya mabanga aboya mabanga te meza nzembo baboka ta boyi na baboka yoka ngo aboya mabanga aboya ya solo oui aboya ya solo oui aboya mabanga ça va vraiment lettre na mettre avocat na ya baboka ka elis OK sorry ba excuser biso ras pour te ngato valoriser ba kasayen loko eza bonga Kamba ya zone le Venezuela Denis Kamba ministre excellent o ayebi makambo ndembo ayebi makambo ya sport donc il faut to bana kuna ende to ba ina na le président ya Grand Kassai donc Denis Kamba donc to bité so bakama Denis Kamba nini to na kaka ba Vestani ça qui bazali donc ba Dolph Ngaki donc baza donc na London donc les grands Moïse ba bazé belé ba Thibaut Apula Muluba peso Thibaut Apula ya Muluba côté Musumungala yebe to vantsana Anita Ikomo donc George Business Service
nabeka na bongo ba pe fena mo bokulaka Claude Bossio bokulaka Claude Bossio donc yebena linga makama mbunda makama mboka mingi donc mingi kolobesa te ba boda lufanga dio axa de matuba ba pichu madaga. Quand déjà la sortie? Donc nous avons entamé sur le micro en décembre, donc les premiers, les 3, 4, 5 décembre, donc il faut qu'on ait aussi un CD, tout le qui a CD na Caribou, tout le monde CD na biso, yango sika boy, tout tindi ba CD musu na mbandaka, et te comme sika tout tindi ba CD musu na Kasai, kuna on comprend. Yango tout ça le système va se retrouver pour ba et lorsque on a souci mutusko neto so na mutu po CD on a ebimé dans un support physique. Et non seulement quand on a téléchargement sur internet, non, ils ont moni na critiqué mbokatea technologie on est comme le monde et côté koto mais pour un petit peu de bana na tactique na ngote moni mutu so CD 3000 francs mutako ki na sombi CD na 3000 mais so bi que non to télécharger na ba réseaux sociaux ki na cyber a télécharger pe na Android pe a télécharger pe na Android mais siko mona po siko abimisa ngo sous songo et comme na maboko et comme ça so sous flash abimisa sous a chanyo soneza au mona comme na dépense ba 10 000 et on te dit que non bato ba na possibilité ya vente digitale. Ils doivent acheter dans la vente en ligne mais bato ba pe na ndenge na biso ba CD na biso to teka ba 3000 ba 2000 francs c'est des quoi na ngwe ya 10 000 francs et quoi ya 10 000 francs comment ba be la yango 1000 qui na victoire voilà donc il faut tout ça la sikoyo et l'autre ça la ndé yango donc mingi le bizate donc surtout dans studio to travail oncle Gilles Dikando Noisy les sec ya mapo finini Alain Finini toujours yo yebi na mona ka ndengo zobeta. Vous avez un esprit pour tout depuis Kinshasa. Alain Fini n'a pas souvent beauté. Il y a les Koussou, bienvenue Koussou. Tous les randés, tout cela. Kinzambega Tamboussa Bissou. Nabosa été Herman Lomba, les coachs, les grands coachs, Munda Koucharaba, Namindele Napoto. Christian Kinoa, Christian Mandani, coup de chapeau, Nabosa Pété, Merlin Zoumakiala. Christian Mandani, t'es ça bien. Il y a Christian Mandani. Reconnaissant. Au moins, si tu as mis en bango trop, boire ou boire caille. Moi, je connais à boire à bango boy. Pour la sabango que non, na sala non, non, il y a beaucoup qui la le condo. Vous comprenez? Mais tant que soudan le besso, non, ben là-bas, non, préfère la peste à gauche, bâtir le besso. On a condamné Christian. Donc, honorable Christian Mandani, donc le futur du demain, donc. Na pesi maman Olive moté à la mère madame né maman Olive na pesi moté à bisika ma Belgique na sala ngo bibika pinga pona la vie que non ezal bosso na makamboka beaucoup la PDG Oscar Bokolomba et wa maman Liliane Bessalon Kinta lo sako e kawe donc lambela bon mais singana boaka singamunya bon mais bon molo wolo soupe singa ngoya et aussi là Boussala kawe aussi la clip boloti ndinge kawe boloti bato ba oli kete ko boloti no sanga ke no basan kusunete ko mbanda kana bo fenya au moni mwasi ya monene nenga po limbula alaki na sene lo côté wo. C'était l'honorable Lobesson Pota, donc Bomonier, Bosepeli, Boyoki message nae à Pesibino, vraiment j'espère que vous captez. Merci beaucoup à celui qu'on appelle DigiCatch. Hein? Wedge Ndukumia, l'assistant spécial de Bibi Kapinga. Omo Forticelli qui a derrière la caméra. Merci beaucoup Anzumba, hein? Brenda, à l'assistance aussi. Venez donc au studio avec... vous allez donc voir l'honorable na studio Penzandenge, Masolongo, Alambeli Bino, vous aurez déjà extrait pour Sepeli Sabino et on se retrouve tout juste après. Check. Le diable en Casmini, il est là.
Si que la binotante. Moi je Moscou titre la limbonda national papi matalatala. Donc mbonda national papi matalatala. Donc mkolo nzembo oyo yembe bendelo ka mutema malamu ya pio ya kitoko na ndenge ya valeur na ye na ndenge mutema ne malamu na donc on za kutuela donc to kati poto boyo to pesa misopo nyoso to sauter Bibi Kapinga donc minya olobizati donc moni ne webwe. Vous êtes un journaliste ici, première journaliste bakota to pesi bena accès aux habits moins sans parce que ma comme déjà vous avez des na souka voilà donc merci beaucoup. Ils ont dédié la papier matala. Peut-être au Baksanini. Ça va on a basaka ki yango qui sont bo ki misapiamo bo ki bavoa bo ki eloko moko te ya toko boma biso mutute. Ça bilan déjà ça va. Bilan ça va. OK. Moni makamne zolika. À part merci beaucoup. Alors, vous aussi vous travailler, vous continuer plein de bonnes choses. Bon vent, vous allez à GDD. GDD na GDD. Bon vent na GDD na GDD. Donc, Bibi Kapinga wetu. Baba mulengela baba mikole ujimwimpa. Voilà. To. Ujimwimpa ngona la kitoko. Ma Mission TV, le miroir du monde.